Lokoleleli na mboka. Lokoleleli. Bokula kalobola lo ilondo. Mobeti lokole. Sango nini kuna na mboka o? Hingeta biso awa na Afrika eleko ya mfumu Kimbangu esiekoki. Manso mabomba maki masiri bongo kobima. Na yango ebongi to pesa yelo kumu. Poete azali mobikisi wa bayi. Mubikisha baindo, fumu Kimbangu. Mubikisha baindo, fumu Kimbangu. Mubikisha baindo. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Béatrice Kimpavita. Nous sommes les descendants de Simon Kimbangu. De Joseph Kasavubu. D'Antoine Gizenga, de Patrice. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Alors nous sommes ce peuple tellement jaloux de son indépendance, conquise de haute lutte et des libertés démocratiques obtenues parfois au prix de sang, qui répète sans cesse que l'immortel serment de liberté est celui que, de génération en génération, il s'engage à léguer à la postérité. De nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. oyibi lelo bazoloba gâchette ya revolver ya Afrique ya France fano ezalaka na Congo. Honorable président ya assemblée ya Côte d'Ivoire Nani Soro aye awa lobi l'Afrique vous attend azozela nani peuple congolais. Est-ce que peuple n'a n'importe quel peuple? N'importe quel peuple. Donc il faut la maturité na ye. Nde loko mokonzi ya mboka lobi toyeba kozwa responsabilité na biso tomitika te tozalaka entraîné na bato balingi biso te toyeba kozwa destin na biso na maboko. Alors loko tozali n'importe quel peuple te, il faut tozala peuple moko exemplaire pour l'Afrique. Lokola ntango mokonzi ya mboka alobi likambo te tozali badescendant ya Kimpavita pe ya mfumu Kimbangu alandisi Kasavubu Nguta Kasavubu Nguta Lumumba pe bongo Nguta Kizenga. Mais alingi kolakisa na peuple congolais ayeba ya Kimpavita asalaki nini? Mfumu Kimbangu asalaki nini? Ya Kimpavita awelaki bolamu ya biso moko bayini. Mfumu Kimbangu ayepo na biso bayini. Donc tango alobi na yo peuple congolais que tozali n'importe quel peuple. Donc ensemble liboke toyebake to komi na tango esengeli totala destin na biso.
et tokomi na ntango oyo tolinga bolamu na biso yango wana ngai na profite mpona koloba na peuple congolais ke mokonzi ya mboka ntango alobi na yo ke oza n'importe quel peuple te tolakisa yango na mokili mobimba ke tozali n'importe quel peuple te bakoki komanipelaka biso te alors tokóma na top ce qui veut dire tokolisa makanisi na biso mpe bongo na biso tozala te babiwelewele oyo baza kotindika mokonzi ya mboka alobi mpona makambo etali enseignement alobi il faut qu'on renforce côté technique na kobanza eza likambo moko ya ntina makasi parce que développement nyonso na monde esalemi na kota technologie eno na bureaucratie ntango baza korévise système éducatif bakamati nouvelle citoyenneté batia yango na côté primaire donc bisengo naza nango mais éducation civique wana ezala éducation civique kopie na occident te ezala éducation civique ya fimbu te mais ezala civisme basé na bamers na biso ozomona na ligne de conduite na biso moni ezali éducation civique te oyo ekoki kozala sans image ya vraie religion parce que soki nasimbi na esika ya vraie religion omoni bareligion oyo eye awa mosala nango efingisaka biso babokoko biso tozo donc bayindo bazoprofane batombe ya bandeko na bango bazoconsidere bamort na bango te mais alors bato wana kaka oyo baye epai na bino kofingisa bino bokoko bango baza kohonore baancetre na bango omoni donc il faut tozala reconnaissant nakopesa bino exemple lelo bachinois bajaponais bacoréen bainsineraka ce qui veut dire batumbaka banzoto ya bato na bango mais Mao Tse-tung batumba ye te Wako Feng batumba ye te Chou Enlai batumba ye te mwasi ya Mao batumba te omoni papa ntukusu nakati maloba te oyebaka mpenza bahistoire wana nyonso otangaka mingi ngai soki ngai natangaka mingi elingeli babuku wana bato ebele mpe batangaka yango mpona kozala nganga moko te siko nga kaka moto nazwaka chance akomona babuku wana bango te babuku yango babimisaka kaka exemplaire moko bien te po oyebi histoire ebele ya makambo ebele kaka mais c'est ça parce que naye kolamusa bato na ntango naye kolamusa bato badone eyaka ngambo ebele donc il faut boyebaka te monde spirituel nde aye mpo alamusa lisusu bandeko na baraison wana yango momoni intelligence oyo toye nango eza mingi ya kobotana tolobaki sagesse na yo eza kaka ya kobotana na intelligence sagesse na intelligence parce que mingi bino bokanisaka intelligence oyo bokende otangaka na kelasi te na kelasi boza kokende kozwa mayebo kotia na intellect na bino soki ozwi eloko ya mabe eke kova mais oui parce que motu moko mpe bakobenga ye aza intelligent me nzoka aza ne bode napesi exemple intellectuel historien moko alobi ke non embouchure par exemple la fleuve Congo ezalaki découvert na Diego Cao na 1482 alobi ke non mort Rwenzori spek moto amonaki yango adécouvraki yango et puis na kati ya mai donc tozali na pression oyo ebimaka na kati ya mai Archimède moto adécouvraki yango babengi moto wana nani intellectuel aza intellectuel te aza zoba parce que comment intelligence nezokoka kolakisa ye te ke Diego Cao ntango ayaki akutaki baautochtone est ce que baautochtone wana bazalaki baveugle bamonaka mbushiri te mpo ezala découvert na 1482 il faut babakisa na suka intellectuel akoloba babakisa na suka pour les européens omoni intellectuel mais zoba gobe kaka spek ntango azodécouvrir mort Rwenzori mpona bamindele mpona biso te ye Archimède bakoko na biso babandi kosala bwato ntango Archimède ayotangisa bango obie bakoko na biso bamisalelaki bwato avant Archimède papa nkusu ministre na biso makambo eza ebele ya koloba me ministre na biso eza moke tobandi okoma na suka l'émission na biso opesa biso no dernier
matondo mingi eloko na koloba tolamuka tolingaka mboka na biso makasi nazongi lisusu na discours ya mokonzi ya mboka alobi tosesoude la main dans la main tosimba na makasi mpona émergence ya Congo. C'est vrai toboya bainjonction ya libanda parce que eza malamu mingi okosala makasi ya koyeba histoire ya kolinga mboka mpe ya komilinga mais motu tauta mosika ya kotangisa yo mboka na yo mais yo moko luka odécouvrir nini eza na kati ya mboka na yo etango kolinga mboka na yo zwa yango lokola mpose nyonso eza utile eloko kobwaka eza te zwa yango lokola ozolia ngombe salite ya ngombe eza bosoto te po eza fini moni eza fini eza utile donc na Congo moto aza inutile aza te biso baso toza utile po soki koka amonaki makoloni eza inutile mbela akendeki na hôpital bakata ye yango me lokola atikaki yango kaka ezala donc eza utile mpona ye ezala bongo donc biso nyonso tose considéré moto nyonso me mokumbi kusu aza utile natongo lokoleleli lokoleleli na mboka lokoleleli bokulaka lobola lo ilondo mobeti lokole sango nini kuna na mboka o ingeta biso awa na Afrika eleko ya mfumu kimbangu esi ekoki manso mabombamaki masiri bongo kobima na yango ebongi topesa ye lokumu mpo ete azali mobikisi wa bayindo mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu nambo wa botama bombone salaka bikamwa avant botama bombone salaka bibakle kimbangu fula mwana kimbangu fula mwana kimbangu fula mwana lelelele fula mwana mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu na bomwana na ye sala makambo ya kukamwa afulani tala soso ebongwana ndeke bimbwa na bomwana na ye asala makambo ya kukamwa apasola ndika kobola ebebisa elamba ya moninga na ye moninga aregrete yoki mawa makasi bango apangusi salite ebongwani ndika ya sika kata kupenda ye mpe ayoki elengi mawa na motema ebongwani esengo makasi mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu profeta monene asala miracle ya minene profeta ya nguya asala makambo ya kukamwa asekwisa bakufi alobisa bababa atelemisa bakoka bayokisa bakufi batoyi basudana tono akelemisa moyi abikisa babeli ya maladi ya ndenge na ndenge mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu mobikisa bayindo fumu kimbangu profeta monene oyo alakaka libanda profeta ya nguya
Doumbouya alakaka 4 président profeta ya solo alakaka ba Krishna poto muyindo akokoma mondele mondela kokoma muyindo muyindo akosala bimunduka we kokamwisa mokili mobimba profeta ya solo profeta ya Mbuya ndeko moyindo okokompare Fumu Kimbangu na profeta nini aleki bango nyonso na Mbuya ye mutu asala baprofesi mpo na mabele na biso ya Afrique ye akima banguna na ye te bakanga ye te baboma mpe ye te kasi amitikaki 30 ans na boloko mpo na koluka lobiko na biso azali na bomoi topesa ye lokumu nde mpasi na biso ekosila profeta ya solo oyo abanga liwa te 30 ya boloko mpo na likambo ya bayindo abingaki moto te abetaki moto te ayibaki eloko ya moto te azwaki mpe mwasi ya moto te 30 ya boloko mpo na likambo ya bayindo 30 ya boloko bongo tobengai nani mobikisa bayindo Fumu Kimbangu mobikisa bayindo Fumu Kimbangu mobikisa bayindo Fumu Kimbangu mobikisa bayindo Fumu Kimbangu. L'Afrique ne s'en sortira jamais tant que vous allez les méconnaître. Fumu Kimbangu.